INPC, CAA, King of King, alula tellement ba client na ye, akana kozala proche na bango, pona kokubisa masolo, CPLAS na CPLAS, nenga mesana, boye suite ya modernisation, ya piste ya aéroport ya Luano na Lubumbashi, Fly CAA outi ko modifier programme ya vol na ye, kaka pona kotia pio, pe à l'aise ba client na ye. Désormais, horaire de vol les aboyés. Kinshasa Lubumbashi, vol 7 sur 7. Veut dire, semaine mobimba du lundi au dimanche. À partir de 7h45, Gingo, ça la vol na yo na nenga professionnel qui toko. Et bongo Kinshasa Goma, 5 jours et semaine sur 7. À partir de 15h30. Kinshasa Mbujimai, 6 jours sur 7 la semaine. À partir de 8h40. Ah, Fly CAA, Banamboka Batali gauche, Batali droite, yo na yo. Et Siliteo. Kinshasa Kananga, 9h15. Kinshasa Gemena, 9h15. Kinshasa Mbandaka, 14h15. Kinshasa Kindu, 8h juste. Pe Kinshasa Kisangani, 9h juste. Bon, Mbappé Bouebake depuis 1992. 32 ans, le long de service à peuple, c'est à lundi sa régularité, ponctualité, sécurité, bakisa confort. Pour ne pas voler sur Totangi, Boko Zoyango na bavion na yam pifo, Airbus en 320, Airbus en 330, Nzambe ya bilengi, Congo mobimesi bandimayo, bisengo ya Fly CAA, Nkembo na Nkembo, leader. Bote na balandi nyonso ya info lingala journal ya peuple pona peuple to fungola basango na biso epai wapi premier ministre Judith Suminwa Tuluka akobaki ba consultation na ye lundi 22 avril 2024 epai wapi ayambaki conseil national de la jeunesse ba femme leader pour la parité na FOPOFEC pe syndicat des enseignants du Congo Sieko na Mukuse Nathalie Kaila pe héritier Matundela. Premier ministre madame Judith Suminwa Tuluka akobaki lisusu kaka mokolo lundi 22 avril pour solola ba association de professeurs ya unikin apiki na Mokuse wapepai bayaki kosola na chef à gouvernement ba priorité na bango oyo ezalaki pris en compte pe makambo ndenge na ndenge oyo baningi ba solution emola na gouvernement oyo kosalima ba chef coutumier bazalaki conduit epai ya fumu difima o amemaki délégation ba sepelemaki makasi na ndenge chef ya gouvernement azali ko considérer ba autorité coutumière et kozala esengo mingi soki ba revendication na bango ezali bongo pris en compte ba secteur privé pe ba kutanaki bongo na premier ministre Fédération des entreprises du Congo, Association nationale des entreprises publiques du Congo, Confédération des petites et moyennes entreprises du Congo, Kopimeko na Mokuse, Fédération nationale des jeunes entrepreneurs du Congo, Coopération des femmes entrepreneurs engagées, Bilangayabe tout pluriel, Pemisusu, Bango Bayoka Kibongo chef ya gouvernement, Nandenge alingi gouvernement o ezala, Balobi nyos o Bayoki bakosi yango en compte pour na gouvernement eska ebima. Toko bakaka na masolo etali premier ministre Judith Suminwa Tuluka ayambaki pe lisusu ba délégation ya INPC, ANEP, Apukin, Copeneco, Fédération nationale de jeunes entrepreneurs du Congo, Corporation femmes entrepreneurs du Congo, Sokoda pe bongo na bongo. Akobaki lisusu mokolo lundi 22 avril, première ministre madame Judith Suminwa Tuluka na ba consultation et longo na ba association tomonaki ANTPC, Sokoda, Conseil national de la jeunesse, Coalition nationale de femmes des leaders pour la parité, Bango Bayaki Kosolola na chef ya gouvernement, Basepelaki Makasi na ndenge premier ministre alingi mongo gouvernement na ye ezala na bat o baza compétent et Soukaki Wanate force politique des femmes, des chefs des partis politiques et premier ministre Bango pe Basolola Kibongo na nouveau locataire ya primature, syndicat des enseignants du Congo, Union nationale de la presse, Bango pe Basolola Kibongo na chef ya gouvernement. Ndai ko pesa ba félicitations pona ko lakisa pe titondimi ko za simane pona musala ya muneno esengeli ya sala ya solo ezali mbala ya mbokomona na motu ya gouvernement kozwa mama ete eza bongo défi eza bongo mokile kotalela parce que soki asali mabe ba bate mama asali mabe soki mama asali malamu ozalo ko mpona ba mama nyonso pe ekokoma bongo mesano tokobomba te kazali bongo 29e premier ministre nde ali bongo mbala yambo depuis accession na biso na panda tozwa mama na mutu ya gouvernement central
masolo oyo elekanaki bongo kitoko kala mingi te tokomona gouvernement ya sika oyo ekobima bapriorité makambo ya ndenge na ndenge oyo bango bazali kosala premier ministre abelobi bamemela bango mpona koluka bongo basolution mpe ezala bongo na kati ya programme ya gouvernement. Commission électorale nationale indépendante Seni na Mokuse banosaki samedi 20 avril 2024 eleki clôture ya ba bureau ya réception pe ya traitement ya ba candidature pe ba élection ya ba sénateur na ba province ya Nord Kivu pe Mai Ndombe bakisa élection ba. Conformément au calendrier électoral réaménagé à processus électoral 2022-2027, au Ezalaka déjà rendu public la décision numéro 015 bar CENI bar AP bar 2024 il y a le 4 avril 2024. Commission électorale nationale indépendante a annoncé que depuis samedi 20 avril 2024, clôture y a ba bureau y a réception pe traitement y a ba candidature pour na ba élection y a ba sénateur na ba province ya Nord Kivu pe na Mai Ndombe ba kisa ba élection y a ba gouverneur pe vice gouverneur na province ya Mai Ndombe. Seni azali ko rappeler na ba candidat indépendant ba parti pe regroupement politique oyo ba déposer ki ba dossier na ba scrutin oyo suite y a chronogramme opérationnel relatif na traitement y a ba candidature du 21 au 25 avril 2024 Kobakisa ko retirer pe substitution y a ba candidature y a ba sénateur gouverneur pe vice gouverneur y a province du 26 au 29 avril 2024 transmission y a ba dossier physique y a ba candidat sénateur gouverneur pe vice gouverneur y a province na bureau y a Seni du 30 avril au 1er mai 2024 de libération y a ba liste provisoire y a ba candidat sénateur y a ba province y a Nord Kivu pe ya Mai Ndombe ba kisa ba candidat gouverneur pe vice gouverneur y a province y a Mai Ndombe du 3 au 11 mai 2024 contentieux y a ba candidature y a ba sénateur na ba province ya Nord Kivu pe ya Mai Ndombe liboso ya cour constitutionnelle ba kisa ba gouverneur pe vice gouverneur ya province ya Mai Ndombe liboso ya cour d'appel ya Inongo wapi pai bazali kosala office ya cour administrative ya appel du 12 au 15 mai 2024 du 16 au 18 mai 2024 prise en compte ya Seni ya ba arrêt ya cour constitutionnelle pe ya cour d'appel ya Inongo bazali kosala office ya cour administrative ya appel du 19 mai publication ya ba liste ya ba candidat sénateur ya ba province ya Nord Kivu pe ya Mai Ndombe ba kisa ba candidat gouverneur pe vice gouverneur ya province ya Mai Ndombe du 22 au 24 mai 2024 campagne électorale pour la élection et sénateur, gouverneur, puis vice-gouverneur et province. Le 26 mai 2024, élection et sénateur na province ya Nord Kivu, puis Mai Ndombe, kisa élection et gouverneur et province ya Mai Ndombe et pas ya députés provinciaux. Centralisation peut annonce y a résultat provisoire et pas y a Seni. Commission électorale nationale indépendante Seni na Mokuse annonce qui samedi 20 avril 2024 l'équipe clôture y a bureau y a réception puis y a traitement ba candidature pour na élection y a sénateur na province y a Nord Kivu pe Mai Ndombe qui sa élection y a gouverneur pe vice gouverneur na province y a Mai Ndombe. Stéphane Skande Hollande. Cour constitutionnelle assiégé qui na matière y a ba résultat pour na o yetali ba contentieux électoral spécialement na matière y a ba correction y a ba erreur matérielle a prononcé qui ba arrêt définitif na ye mokolo ya lundi 22 avril 2024 na audience publique oyo esalemaki na bokambeme ya président Dieudonné Kamuleta na salle d'audience oyo ezami na siège na bango na commune ya Gombe et pas wapi sur 134 requêtes mobimba 19 nde ezalaki déclaré recevable et puis fondé ba kombo ya ba circonscription électorale pe ya ba candidat oyo bazali bongo déclaré élu ezali boyi Muteba Kasambai Joseph pona Lubumbashi Sendula Kazadi Olivier Katanda Mukendi Fonchi Kaninda pona Chilenge Nyondo Toko Robert pona Mwanda Bosimba Kena Ngambo Mususu Tunda Kasongolu Kali Prosper pona circonscription électorale ya Kibombo Sudi Al Amin Zimamoto pona Kasongo na province ya Maniema Kilubu Kutuna Serafine pona Changu Mbondina Aribi Pierre Célestin pona Irumu Titako Ongoki Jacques pona Poko Kolongo Daruwezi Eli pona Ubundu Bahati Maigende Serge pona circonscription électorale ya Kabare
Mwina Kiangebeni Joseph pona mo amba, Kawen Kabwit Franfine pona Lubudi, Njaza Linde Jean-Marie pona Djugu, Muyombi Chumbu Jetro pona Lubumbashi, Bakomito Gambu Jean pona Isiro, Chakasa Katete pona Changu, Lotika Likwela Theovel pona Kisangani, Munganga Gabinda Cleophas pona Bulungu. Boembala Oyo Haute Cour a bouclé définitivement pona Oyo Etali l'élection législative il y a décembre 2023, Seni a cause la notifié na délai moko ya malamu pona rendre public liste définitive il y a député Oyo bazalaki eli na l'élection il y a décembre 2023. Totika ville à Kinshasa pour na la ville ya Matadi pa wapi cérémonie ya remise et reprise de salamaki na ville ya Matadi na salle ya ba plénière ya assemblée provinciale ya Congo central entre président ya bureau provisoire na président ya bureau définitif Papi Matezolo et dit Yembepe héritier Mapili. Ezalaki bongo na salle ya ba séance plénière ya assemblée provinciale ya Congo central de cérémonie monene ya remise et reprise et salemaki entre président ya bureau provisoire pe président eli ya bureau définitif Papi Matezolo diatezwa bosimbake ezalaki na présence ya gouverneur Guy Bandou ba responsable ya ba service ya sécurité ba autorité politico administrative pe bato ya ndenge na ndenge ezalaki occasion pour na président ya bureau provisoire kotalisa bilan ya mosala oyo bango basali alobi ke mosala epesamelaki bango ezalaki bongo ya liboso kosala validation de mandat ba honorable député provinciaux ko élaborer projet ya règlement d'ordre intérieur pe lisusu qu'organiser l'élection ya bureau définitif pe installation na bango na tina wana mosala nyonso epesamelaki bango yango yo esalemi pe emonani na occasion wana président ya bureau provisoire apesaki conseil na honorable Papi Matezolo oyo ako diriger bureau définitif alobi ami pesa na distraction te kasi ami pesa na mosala pona bien-être ya population ne Congo bana nyonso ya Congo central ba se retrouver na mosala oyo ekosalema wana nde ekozala eloko moko ya kitoko na ngambu na ye Papi Matezolo diatezwa azwaki pe maloba pona ko féliciter chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na ndenge asengaki na population ya Congo central ba voter utile ba voter batu oyo ba ko contribuer na développement ya mboka na bango na même occasion a félicitaki pe bureau provisoire na mosala oyo basali ba organiser élection moko transparente pe nyonso emonani na ndenge ya malamu. Kaka na même occasion Papi Matezolo abetaki PCT na likambo etali cohésion ya bana nyonso ya province ya Congo central esengeli bango nyonso basangana bamipesa na mosala po na kotelemisa province na bango ya Congo central ekende toujours liboso soki makambo etamboli malamu ezali Congo central nde eganye kasi ezali mutu moko te. Totika la kaka na ville ya Matadi pa wapi parti politique en nouvelle dynamique Congo ba organiser matinée politique munene samedi 4 mai na ville ya Matadi na salle Notre-Dame oyo zwami na commune ya Matadi bolanda. Bahabitant nyonso ya ville ya Matadi mingi penza ya commune ya Mvunzi Nzanza pe Matadi bino nyonso oyo bozana besoin ya koadhérer na parti politique occasion epesameli bino pona kokota na parti politique babengi Nouvelle Dynamique Congo NDK na mokuse ya honorable Papi Matezolo diatezwa actuel président ya assemblée provinciale ya Congo central na nzela ya président provincial na bango maître Baya Toto bazali ko organiser matinée politique munene samedi 4 mai 2024 na salle Notre-Dame de la Foi oyo ezwami na commune ya Matadi musikate na rond-point Coca-Cola annoncé et pas na bino pe na population nyonso ya Matadi baso kolanda biso ba population nyonso ya ville ya Matadi et aba commune nyonso ke tozali na activité moko ya munene oyo ekoyeba na kosalema okolo ya le 4 mai 2024 oyo na salle de fête ya Notre-Dame de la Foi. Activité wana ezali matinée politique na kati na yango pe toyeba na kosala adhésion massive ya population na kati ya parti chère ya honorable Matezolo. Honorable Bibasi Yakama Basiwa, nkele coordinatrice provinciale la Ligue des femmes Congo central. Bokidisa beno mingi beno kuiza le 4 mai na salle de fête Notre-Dame de la Foi. Toujours na masolo etali éducation bosimbake honorable Norombungu président ya fondation Oezwami na kombo na ye avistaki complexe scolaire Mama Pemba bolanda. Oza toujours pour visiter ba travaux compte tenu ya demande ya milliers de la fondation Norombungu na complexe scolaire Mama Pemba
tozo sala ba travaux to récupérer qui espace au union so mibale to buki tozo sala ba travaux premier bâtiment ici esili yango bomoyi na sima na biso awa tozo sala deuxième bâtiment au tozala au moins na 12 salles et puis na nouvelle salle de professeurs tozo sala et puis na bibliothèque vraiment moderne au tozo sala awa parce que année prochaine donc année 2024-2025 tozo sala institut technique médical oyo kozala école ya munene je crois ba équipement nango nyonso pona ba laboratoire na bango eza déjà quelque part pour l'année prochaine. Donc déjà tozo ko annoncer année prochaine item et aliawa to disposer 12 salles de cours rien que pour na bana ya item les boyebi ba kuti ba biologie chimie ba pédagogie ba littéraire ba électronique construction mécanique générale électricité tout ezali et puis bango déjà bazana ba atelier na bango o tozo tonga wa kunande to sala grand laboratoire pour na ba élèves na biso ya item donc yango to lancer déjà appel na bana nyonso oyo balingi lobi bazala ba minganga o bando soigner biso déjà bobonga pour na ba inscription na bino année prochaine awa o ba bâtiment oyo nzambe so asungi biso ekosila lokwa toza na nzambe ekosila kaka alors ngamoko lelo na yaka 2 fois semaine otala ndeni misala ezotambola na moni déjà ezotambola bien parce que tozo couler étant aussi ça to côté na ba longrine après aller to sali otoko sala tomata pour que qui tozo koma na fin de l'année pour to banda année asika ba bâtiment nyonso to équipango na ba ban makamu nyonso pour en permettre bana biso bazwa mayele parce que force ya Congo lobby ezo senga bana oyo mutu il faut kota mayele belé pour na to lutter contre makambo nyonso bandoki ya monde bazolukila biso awa voilà minga olobeza te tozali c'est Nerombungu le mfumu abanga moyo merci jamani toujours il y a modernisation ya piste ya Luano na Lubumbashi de CAA modifié qui ba horaire naye na ba vol naye na ba différentes villes ya RDC Bolanda bobenga ye mfumu ya mapati ya RDC CAA King of King alula tellement ba client na ye akana kozala poste na bango pona kokubisa masolo CPLAS na CPLAS nenga mesana boye suite ya modernisation ya piste ya aéroport ya Luano na Lubumbashi Fly CAA uti ko modifier programme ya vol na ye kaka pona kotia pio pe à l'aise ba client na ye désormais horaire de vol les aboyés Kinshasa Lubumbashi vol 7 sur 7 veut dire semaine mobimba du lundi au dimanche à partir de 7h45 ngingo ça la vol na yo na nenga ba professionnel qui toko et bongo Kinshasa Goma 5 jours et semaine sur 7 à partir de 15h30 Kinshasa Mbujimai 6 jours sur 7 la semaine à partir de 8h40 ah Fly CAA bana mboka batali gauche batali droite yo na yo et silite oh Kinshasa Kananga 9h15 Kinshasa Gemena 9h15 Kinshasa Mbandaka 14h15 Kinshasa Kindu 8h juste pe Kinshasa Kisangani 9h juste bon Mbappé Boyebake depuis 1992 32 ans le lobo de service à peuple c'est à lundi sa régularité ponctualité sécurité bakisa confort pour na bavol nyoso totangi boko zwa yango na bavion na ya mpifo Airbus A320 pe Airbus A330 nzambe ya bilengi Congo mobimba si bandima yo bisengo ya Fly CAA nkembo na nkembo leader na oita kapela oyo ekende sango na Kinshasa awa na ba République démocratique du Congo boko kanisa ki bakino kaka nde bayebela bilengi nango nzoka nde Luvunu tozali awa na province ya Mai Ndombe mingi na territoire ya Kutu awa bayaya bastafaka na ndenge ya 2 fois te
et bongo pene pene bozo so staff connexion en direct de Kapela meka okanga mandenge babenga kango donc nenge kaka boyebi Kapela ambiance weza la kakuna ndule modèle ba fukusela kantabana ngulu avec pilipili ya 3000 na pointe banyangole lio litungulu pembeni yo kampimbo ya kosakana te bondi melangai ke soki oza awa okobosa na kin moko na misika fumi obosa ne kin olandi bisengo kingo mwambe ya kutu famille baleli ebele na Kinshasa boyo kasikoyo jento moto esala kantabana ngulu ndenge ya sololi staff nanga ko monango Miko ukangama connexion en direct ni Kapela na Kisasa pour odami awa raisonnement nomba moko boulé Kapela na Kisasa saka togo jaka tabangulu to saka pe basoso ya Kisasa ba maboke pe yango ba tiji pe to salaka nyoso to sa o ba salaka biso pe to salaka ngo togo jaka tabangulu chaque jour to ke na somba ba balenye uta likolo to gorge awa to bandaka 6h30 ti 21h bakanga ikala biso pe to kati misala pene ba comédie pe bazalaka wana pour na kojoindre utile na agréable pour na kosekisa population côté ozolia côté ozokongwenya bozwe lokoyo oh massa muto ça 10 ans na bolingo il faut moi des matchs na muto ça fait 10 ans na karaté il faut moi des matchs na ça 10 ans à karaté ne muto na tambola ka pomba yo kiba yo na bete kiba yo ça metelemba bon muto ça 10 ans na bolingo ata ko papa mukola chimi feki il faut moi des matchs à papa RDC za mboka ya diversité mboka ya ambiance soso pembe azanga kamboka te soki kaka ba province ezu ya moyen à travers projet ya 145 territoires batu misusu bakokima Kinshasa kasi pa comédien kombo na yo nani comment nanga mboka avec kase misisa ba comédien libula wetse banka jezina kutute mbana mama nanga fia mama nanga po awe banki na tosoma mbo apo to banga mi binanda kumasokpa likama olingaka polata basapato ya kitoko place eza se moko na 7e rue limité na place commerciale elongo na Papa Gris pasi na ngai eutako apio olingaka basapato kitoko olingaka mokoto ya malonga oyo ekobimisa yo propre liboso ya bato nyonso esika eza se moko na 7e rue na commune ya limité na place commerciale na petit boulevard tala malamu yeyo collègue ya bato nyonso basalaka basapato minene na mikili ya poto basapato ya kitoko oyo bino boyebi yeyo ye moko ayebi mosala na ndenge akosakana te bato nyonso bayebi collègue ya Jimmy Weston azali kosala mokoto na ndenge akosakana te nayebi ke chef de l'état Fachi Beton oyebi nga na kombo oyebi nga na elongi oyebi nga na musala. Moi je pense que c'est déjà quelque chose de bon. Puis il y a des batailles à l'humanité. Donc il y a un premier ministre. Nous allons na misé. Où il y a parlé du peuple au Benga et tout putain. Mais il y a un blocage. Mais on a même un ministre là. Ministre de la culture Azali. Ministre de l'industrie Azali. Ministre de la PMI Azali. PMR. Mais pourquoi tu es beaucoup de changa maboko va venir diminuer taux de chômage pour nous les hommes. Par contre nous allons pas Gris pour diminuer taux en pour encadrer jeunesse pour transformer bango si on dit que ça la sapate est-ce que alors ça a besoin ça pour je ne pense pas automatiquement à Oluka Azala responsable pour qu'il y ait des familles mais pourquoi dans ça été dit pourquoi dans ce là on a fait dans la gentille au-delà oyo adjoint na ye ezali chez Koko Mulumba fils gouverneur Gentil Modula namonaka même bonne foi alobaka nga moko amebanga tie pas chef de l'état napesa ye mokoto bo nayebi ke makambo ya politique mpe mwa makambo ebele mais efeki bonne foi oyo baautorité mosusu mpe baza nango moi je pense que bosala effort eza devoir na bino nga devoir na nga nasali soki tembe boya na 7e rue place commerciale na petit boulevard place partie soit na peu monsieur on a passé à Babou à Kekele pour on a la présence de la salle dans un bien organisé dans ça la mikanda nyosu oyo ekosena l'état le peut soutenir yo yango na bimisi mais bali ko soutenir on a dit bon
je comprends tant client nyonso akotaka awa okaka yango papa desima wa mboka biso mama te po basoutenir yo il faut simba science mais nga na simba science na vi na nga te donc chaussure ya awa ozala osala fete odia bato nyonso na fete nataka piesa awa ozala oza na mariage lata awa oza na sapato ya monene lokola ilki yaka na odimini yango koma lokwa yemoro ekoka yo oza na oyo lokwa yemoro olingi koma bolite lokola ilki yaka na osala ngo nasaka réparation nasaka fabrication donc nayebi kosala oyo comme il se doit otaki bate eza te oyoki adresse eza se moko na 7e rue Petit Boulevard na commune ya Limete epai wapi bachaussure basandale bamapapa ezali kosalema na ndenge ya kosakana te soki okoti awa obosani Italie libela. Journal la biso ekomi na suka soki bosepelaki na édition ya lelo bolba merci na Christian Kenge beni azalaki na sima ya caméra pe na montage supervisé par Héritier Mapinde mais coordonné par Stéphana Sekande. Na bino tokutani lobby bobenga ye mfumu ya mapate ya RDC CAA King of King alula tellement bakliye na ye akana kozala poche na bango pona kokubisa masolo CPLAS na CPLAS nenga mesana boye suite ya modernisation ya piste ya aéroport ya Luano na Lubumbashi Fly CAA uti ko modifier programme ya bavol na ye kaka pona kotia pio pe à l'aise bakliye na ye désormais horaire de vol les aboyés Kinshasa Lubumbashi vol 7 sur 7 veut dire semaine mobimba du lundi au dimanche à partir de 7h45 ngingo ça la vol na yo na nenga ba professionnel qui toko et bongo Kinshasa Goma 5 jours et semaine sur 7 à partir de 15h30 Kinshasa Mbujimai 6 jours sur 7 la semaine à partir de 8h40 ah Fly CAA bana mboka batali gauche batali droite yo na yo et silite oh Kinshasa Kananga 9h15 Kinshasa Gemena 9h15 Kinshasa Mbandaka 14h15 Kinshasa Kindu 8h juste pe Kinshasa Kisangani 9h juste Bossi Mbappé Boebake depuis 1992 32 ans le long bokoka de service à peuple c'est à lundi sa régularité ponctualité sécurité bakisa confort pona bavol nyonso totangi bokozwa yango na bavio na ye ya mpifo Airbus A320 pe Airbus A330 nzambe ya bilengi Kongo mobimba esi bandima yo bisengo ya Fly CAA nkembo na nkembo leader